show na quelle réunion? Et dit mon cher Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Actualité Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi balandia Radio Lisanga. Vous allez kolanda oya bino Radio Bengami Radio Lisanga pe Salamina Fondation Lisanga na mokolo ya lelo kutani na bino lisusu awawa ezali mokolo ya mardi le 29 mai 2012. Ndeba mbote mingi bisika nyosho tu bozali kulanda oya bino Radio Ebengami Radio Lisanga pe totika ete to zala na Lisanga. Bongo tombola elongi petala epai na epai. Bato banson basangani pe bakoya epai na yo. Bana bayo babali bauti musika bazongi. Bana bayo babasi bamemi bango ochimpoi. Esika okomono bongo okosepela mpenza. Motema mwayo mokotunda bongo na nsai. Bakoyela yo biloko bibombami onte yambu. Bakoyela yo nkita iuti obikolo mosika. Okosepela Kongo. Kongo ya totila. Kongo ya bakongo na biso. Le bras de fer peuple congolais a télémi en Tokowa pone kolombo ke kambemi na miyibi Tangwe belemi pona chimvundu Ozala mongala moluba moswahili mokongo Tokowa pone kolo to signé eoma Ngomala ngombe kutana katele le bras de fer peuple congolais a télémi en Tokowa pone kolombo ke kambemi na miyibi Tangwe belemi pona chimvundu Ozala mongala moluba moswahili mokongo toleka Tunisie Bantousa bawela Yenda, Chofana Bango, Nzoka Grand Twitter, bilan négatif déjà en introduction, Nanyango, Azé la conclusion, insécurité totale, Naboala, crime à gogo avec sagacité, désordre organisé, délestage en vrac, aéroport le plus cher Nakati Africa, assassinat sur assassinat, Motus, bouche cousue, Marius Gangale, et la liste continue, Tolobaki Nabino, et Covidete.
Asante, le maréchal les Congo, le chanteur du peuple, Ego Videte. Balandi ya Radio Lisanga nde boyokaki malamu mingi ngonga nini oyo biso ba na Congo tolingaki pona Congo na biso e bonga nde tolobaki ete tolingaki e bonga sikoyo elubonga simate lobite me sikoyo ifo nde tosala ete makambo ekoka kotambola pe makambo ekende bien li boso pona tokoka pe ko profiter na oyo ba richesse nyoso to oyo mboka na biso Congo Kinshasa e yalina yango Oezali lupango banka Tuliaka fufu na fosheti te Tolongwa na Kinshasa Kasi Kinshasa Elongwa na motema teo Bako tuna banka bauti wapi Bako kamwa na maye masalami Balobia Banango Lingala bako bete za makasio Sosola Tobendana Nana za mwana matete tomesana Na eyo mai kwe mote kwe bende Benga nga mokombo so mokongo pembe Isekite awezali kofia ngombe Nazo monisa mokili ndula baken Tango bino boza kolanda ba americain Nana zozongisa Kinshasa na songe Na bandina kisenzo tina matonge Nzita lobi na bomiye na elengi Chala lobi o eza chimutwashi Enga lobi o Onyo Eza na bato misato na mokili Eboso Baye baye bite nini salami Ibale Baye bako kamwa nenge salami Isato Isonde toza baye basali yango Banaki Sabra Osepela Toza kozo isalu pembe sike Sali, bana Congo, Yantotila, Toza kozongisa lupembe sikeruta Skranga moindo, kamata no pembe Nyoloto buka, benganga mangenge Totia kitembe, bomoni polumbwa koba Dola babi bende, bankaba fulangenge Banango, baema benandule bakata ntoloko Bob, futa, napa, rena primangondo Naza mwana ken, bandali omoko yebi Israel Force, mabutu nanga nanya bosani Kok, simba, bazo, kima, otozo zikisa Abova kimingi, enkato yeko sukisa Oye babiso te enge Tomola lokolo bina mabina satonge Igunya te kobozo beta lokola fimbu Beta moto na libanga lokola mutu rouge Olingo linga tesia Weza kalunga, sesa weza kalunga Bangomba tozo ningisa Ezana bato misato na mukili Eboso Baye bite nini salami Ibale Baye bako kamwa nenge salami Isato Isone toza baye basali yango Banaki Sabra Osepela Toza kozongisa lupembe sike uta Sali Bana Congo Yantotila Kakebeti na mboka mapate indi Eyo mabanka banango basongi Toye tomoni tosali petolongi Kwankolo tina mikuwa frankumputwa bangi Benganga ya lokola luambo makiadi Banguna bamekipe balapi Botuna ya ivona kate kisundi Mkoye zangana kusasa luala lokola masasi Nika unamboka mboka na bisoto banka Balandi ya Radio Lisanga wana zalaki nde lopango ya banka babetela kibiso ndule ya bakin tubandaki koyoka yango kala mingi tende tokolobana ya Radio Okapi yukisa biso mwa journal oyo epesamaki na mokolo ya lelo na
plasi ya mboka ya Congo. Bonjour, la justice à la une. Le tribunal de grande instance de Béni vient de condamner 15 prévenus à des peines allant de 3 ans de prison à la perpétuité. C'est surtout pour des cas de viol. Conseil de sécurité extraordinaire du Katanga hier à Lubumbashi. Au menu, comment mettre fin à la recrudescence de l'insécurité causée par des hommes armés dans cette ville. Arrestation du chef de division des finances de la province orientale et son ordonnateur délégué depuis la nuit dernière à Kisangani. Le parquet général les accuse de détournement de plus de 30 millions de francs congolais, le salaire des fonctionnaires de l'État du Bazouélé. 15 condamnations et 3 acquittements. Un verdict prononcé hier par le tribunal de grande instance secondaire de Béni au cours d'une audience publique à Béniville au Nord Kivu. Cette instance judiciaire siégée depuis 2 semaines en matière pénale. Les dossiers traités concernaient 18 prévenus en détention à la prison centrale des Kangbaï de Béni. Ils étaient poursuivis notamment pour des viols, assassinats, meurtres et vols qualifiés. 11 parmi ces jugements concernaient les viols commis par des mineurs sur des mineurs. Denis Lukeso. 15 prévenus ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 3 à 10 ans de prison et à des peines lourdes, parmi lesquelles un condamné à la peine capitale pour meurtre, 2 ont été condamnés à la prison à vie pour assassinat, tandis que 12 autres ont écopé des peines de 3 à 10 ans de prison. Il faudrait noter aussi 3 acquittements faute de preuves. Pour les juges résidents du siège secondaire de Béni, 35% des jugements prononcés concernaient des dossiers sur les violences sexuelles avec prévenus en détention. Le juge Alain Canané indique que les dossiers de viols, meurtres et assassinats sont traités avec priorité, ceci en vue de rétablir les personnes victimes dans leurs droits, mais surtout dans les soucis de prononcer les jugements dans les délais requis, a dit Alain Canané. La coordination de la société civile du Nord Kivu salue les efforts des autorités judiciaires de Béni. Elle formule le vœu de voir de telles initiatives se poursuivre en vue de matérialiser la politique de lutte contre l'impunité. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi. Les réfugiés congolais du camp de Kamira au Rwanda continuent à retourner volontairement dans plusieurs localités du territoire de Massissi au Nord Kivu. Hier, ils étaient environ 300 à traverser la grande barrière limitant entre la ville de Gisenyi au Rwanda et celle de Goma en RDC. Certains de ces réfugiés sont malades suite aux conditions de vie difficiles à Kamira, selon leur propre témoignage. Patrick Maki de Virunga Business Radio a assisté à leur départ du Rwanda. C'est vers 10h30 local que ces réfugiés congolais ont commencé à franchir la grande barrière dans la matinée d'hier lundi. Ils étaient environ 300, hommes, femmes et enfants, à se faire enregistrer par la Direction Générale de Migration DGM. Ces réfugiés congolais étaient munis de leurs bagages constitués de valises, matelas et autres ustensiles de cuisine. Nombreux parmi eux nous ont indiqué qu'ils sont contents de retourner chez eux. C'est le cas de quelques élèves finalistes du secondaire. Ils espèrent ainsi renouer avec l'école car ils viennent de passer plus d'1 mois sans étudier. D'autres déplacés, selon leur propre témoignage, affirment être tombés malades à la suite des conditions de vie difficiles au camp Kamira au Rwanda. Mais ils reconnaissent avoir reçu régulièrement de la nourriture distribuée par le programme alimentaire mondial au Rwanda. Ces réfugiés regagnent le territoire de Massissi. Certains notables du territoire de Massissi nous ont indiqué que le gouvernement provincial du Nord Kivu a mis des moyens à leur disposition pour organiser le retour de ces réfugiés. Ils précisent par ailleurs qu'environ 9000 réfugiés congolais restent encore au camp Kamira au Rwanda. Goma, Patrick Maki, Viber FM pour Radio Okapi. Un conseil de sécurité extraordinaire du Katanga s'est tenu hier au gouvernorat de cette province à Lubumbashi. Il était question de chercher des voies et moyens pour mettre fin à la recrudescence de l'insécurité dans cette ville, une insécurité causée par les hommes armés qui braquent, pillent et tuent. À cette occasion, un appel a été lancé à la population de collaborer avec les services de sécurité pour démanteler tous les réseaux de bandits. Shangandou. Parmi les recommandations prises par le Conseil de sécurité, il y a le souci de voir la population collaborer avec la police. Ainsi, le gouverneur a demandé à la police de tout faire pour mettre hors d'état de nuire ceux qui sèment la terreur à Lubumbashi. Une prime spéciale est donc mise à la disposition de tous ceux qui aideront la police nationale congolaise à mettre la main sur ces bandits ou tous ceux qui les neutraliseront ou encore qui réussiront à leur ravir l'arme, a indiqué le porte-parole du gouvernement provincial. Pour sa part, le responsable provincial de la police nationale congolaise se dit déterminé à
à démanteler tous les réseaux des bandits qui courent encore. À cette même occasion, 5 présumés bandits à main armée étaient présentés à l'autorité provinciale. Ils sont accusés de meurtre et de tracasserie. Moïse Katumbi a demandé qu'ils soient transférés devant les instances judiciaires pour qu'ils répondent de leurs actes. Pour rappel, plusieurs cas d'insécurité sont enregistrés ces derniers temps à Lubumbashi. Le week-end dernier, c'est un caméraman de la radio-télévision Wantanchi qui a été victime. 3 balles lui ont été tirées dans les jambes. Pour l'heure, il est interné dans un centre hospitalier de la place. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi. En province orientale, le chef de division provinciale des finances et son ordonnateur délégué sont aux arrêts depuis la nuit dernière. Ils sont poursuivis par le parquet général dans une affaire de détournement de deniers publics. Un récent rapport d'enquête mené par une commission ad hoc fait état du détournement de plus de 30 millions de francs congolais sur l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État du district du Bazouélé. La division provinciale des finances serait responsable de cet acte, révèle ce rapport qui est adressé au gouverneur intérimaire de la province orientale, Aliana Alipanagama. Marie-Louise Aboussa et Botoro Matete, respectivement chef de division provinciale des finances et ordonnateur délégué, ont été arrêtés et interpellés hier soir sur ordre du procureur général. Les 2 responsables provinciaux des finances sont mis en cause dans un rapport d'enquête sur le détournement des 34 336 546 francs congolais. Cette somme d'argent couvre une période de 6 mois de l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État du district du Bazouélé allant d'octobre 2011 à mars 2012. Sont plus affectés par ce détournement les services de santé publique, enseignement supérieur, les retraités et autres. La conclusion de ces rapports révèle en outre que les fonds destinés pour 2 institutions supérieures fictives n'apparaissent pas dans les documents comptables de paye de l'ordonnateur délégué. À noter que la commission d'enquête initiée par le gouverneur intérimaire était composée du vérificateur aux finances venu de Kinshasa, du président de l'intersyndicale et du mandataire de budget du Bazouélé. Aliana Alipanagama, Radio Okapi, Kisangani. Ils sont de plus en plus nombreux, les opérateurs économiques de Kalemi qui boutent le poste douanier de cette ville du Katanga. Ils transitent par Ouvira au sud Kivu pour le dédouanement à cause disent-ils d'une surfacturation par la direction générale de douane et assises DGDA à Kalemi. Faux retort pour sa part la direction provinciale de la DGDA Katanga en mission de réorganisation de ses services à Kalemi. Le directeur de la DGDA Katanga suspecte plutôt les opérateurs économiques de se livrer à la fraude, ce qui estime-t-il fait que la ville de Kalemi, avec ses quelques 300 millions de francs congolais de recettes mensuelles, soit en dernière position en matière de mobilisation de recettes au Nord Katanga. Des précisions avec Expédie Mambamoubi. Depuis un certain temps, les opérateurs économiques préfèrent dédouaner leurs marchandises à Ouvira au lieu de Kalemi. Ils disent éviter la surfacturation. Félix Massimango Mounongo, président de la FEC Tanganyika. Ce sont les opérateurs économiques. Quand vous leur posez des questions, ils disent non, ici il y a surfacturation. Donc imaginez quelqu'un qui quitte Kigoma, Kalemi, et Kigoma Ouvira, c'est plus loin. Et s'il fait le transport de Kigoma à Ouvira, puis après avoir dédouané Ouvira, il vient encore à Kalemi et il va qu'il est dans la marge. Vous voyez ce que ça fait à niveau de l'Occident, que les opérateurs économiques payent réellement ce qu'ils devaient payer, sans trop, sans moins. À la DGDA, on ne reconnaît pas la surfacturation. Le directeur de la DGDA Katanga suspecte plutôt les opérateurs économiques de faire de fausses déclarations. David Kalandé. Les éléments d'évaluation, s'il s'agit d'un problème de la sous-évaluation ou fausse déclaration dans la valeur, les éléments sont bien connus, c'est-à-dire le prix d'achat, le fret et l'assurance. Il est vrai qu'ils ont relevé quelques préoccupations en ce qui concerne le fret. Pour dire qu'on ne peut pas leur appliquer le même fret à Kasumbalesa et ici à Kalemi. C'est tout à fait normal. Kalemi, Expédie Mwabamoubi, Radio Okapi. L'enseignement préscolaire coûte trop cher au Kasaï oriental car il est majoritairement aux mains des particuliers. C'est le constat fait par l'inspecteur principal provincial de l'EPSP Kasaï oriental 1. Il a dit hier à Mbujimaï à l'ouverture des travaux de la commission provinciale des promotions scolaires édition 2012. Pour l'inspecteur, il faudrait envisager l'ouverture des écoles maternelles publiques dans toutes les sous-divisions du Kasaï oriental. Marcel Longimou Tanchi explique sa position au micro de Chris Moukanz.
l'enseignement préscolaire est majoritairement aux mains des privés. Les enfants des plus démunis ne savent pas accéder à l'enseignement maternel parce que cet enseignement est trop cher. Il faut qu'on puisse penser à la promotion de l'enseignement maternel public parce que l'éveil des enfants est très important. Mais si on ouvrait dans les différentes sous-divisions, ne fût-ce qu'une école maternelle par sous-division, même les enfants de nos villages peuvent accéder à cet enseignement qui a l'avantage de les préparer fructueusement à aborder l'enseignement primaire. Que cette année, dans les propositions qui vont être faites dans les commissions, on tienne compte du fait que nous avons beaucoup d'options d'enseignement général qu'il faudrait quand même penser à transformer quelques-unes en options techniques susceptibles de promouvoir le développement de la province. Marcel Longy, inspecteur principal provincial de l'EPSP Kassai Oriental 1, au micro de Chris Moukand, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bandi Radoli Sangande, Toyoka Kimo Mokepe, journal de Pesamagina Mokolo ya Lelo, Melo Nalina Lobanabino était Boebi Biso Awa, Place Tosalina Mbokana Biso. Oyo tofandi ya mamalile zaliko pesa kaka me mikolo yo to sepeli mwa mingi na mwa moto oyo yeli biso awawa na kati ya mboka ya Peiba nde na zaliko lobana bino ete balandi ya Radio Lisangabo mibatela quand même malamu mingi pona temps ezaliko changer mikolo ezaliko ya mamuke pe vendredi Friday sorry lolemo ezaliko déranger nga mingi Friday temps eko changer ne peut-être mbula pe kokiko beta ne tozali kokoba se kokoba a na studio nazalinga imokote nazali na dernière escapée du système nde nazali koloba na bino ote ba mbote mingi place nyoso tu bozali kolanda oya bino radio bengami Radio Okapi nde yango wana e salami na pardon nazali na bon merci KN. Ouais. Merci Karen Dengue au rappel. Ouais, vous êtes bien branchés sur les ondes de Meter Dissalto depuis Amsterdam. C'est la radio bien sûr Lisanga. La radio Lisanga qui est faite et bien sûr soutenue par la fondation Lisanga qui est le plan soutien congolais ici aux Pays-Bas. Et sur le mic c'était Lux. Et encore c'est le dernier escapé du système. Pour moi, bonsoir très chers amis. Nde ba mbotemi. Bosa na mboka wana esebe bana yango fanana yo na mputu salama kabumayo ngana zomiseli bango kongo kinoliwa nakobundela bosembo pona bandeko banga makila mazali kotanga mokili eboyi komona iwa ya moto moyindu ezali eloko pamba lelo batindi yo oboma ndeko na yo lobi bakotinda mususu aya koboma yo lobi mwana ozali na yo kaka lichanga moko ya mai nakati ya biliki olingo bongo la nini nakati ya mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakachwa mwana keba zela wana etonda na balikama kasi na kangili kofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo ona Kongo osimbo na kimya ona Kongo bongo na piko ona Kongo opiso na bosomi ona Kongo olingo na liboke ona Kongo totika lokoso ona Kongo totika likunya ona Kongo zetambila bakokata ekokola bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka
mbula tukumine na mitano tozozela mokomboso azanga mokila bankoko baloba kasi tozanga kinini tosala kinini pona babongisela biso pole na molili makile ezosila te kotanga uta tata lumumba mulele tina muzeka pila tolingi kimia mbongwana pe bosolo tokosami mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyonso ezala ngonga na ngobaso topesa mingongo pona mboka na biso toza bana mabele moko ndeko na ngata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga ngonge beti biso baso tolamuka na pongi tosima nzela pona komonisa kongo na mokili mongongo na yo nde kopongola esipeli pona mongongo na yo nde tobimi na molili osembo na kimia pona kongo bongo na piko pona kongo bobiso na bosomi pona kongo bolingo na liboke pona kongo totika lokoso pona kongo totika likunya pona kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka telema mwana mboka kitia mokonzi enzingami na banguna bacheli biso motambo na kivu pe na bunya bawele libo kicha yango bapime biso kimia mboke zako zika biso sena kopina bamisusu batingami kaka na biblia bakosi bango lobiko kouta pa masia ndoto baba bolosi ya Kongo epandakala Yeswa yate Lumumba kasiba yaye lingelo boeko ya heya yoka bana hoyo kingunde kembisa bongolo kola ndikaba yangala kato yo bazotia mitambo na nzela po Kongo yepusana na likukumato epi bango tango yakotongo ezo umela malembe ezo pele metonga powele la pola kisaboko kokotonga nango na maele moto nyonso esengeli atosa mipeko mboka tatu mamu toyimbula bakontina kiungulu osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo opiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likunya pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka telema mwana mboka Yaya kwankolo banamai Zabongo Oeza yaya kwankolo lupango banka Lubela bango Linga biso to yina biso Kasina katikati zate Ouais, linga biso to yina biso mena katikati vraiment ezalité ezalate pe kotikala ko zalate bandeko balandi ya bolingo ya radio lisanga vraiment na pesi biso banso mbote esika nyonso oyo bino bozaleli to biso tozaleli ezala na katikati ya engomba ya Amsterdam to ezala ba oyo bazali na nzinga ya Amsterdam ezala na Vesp ezala na Iversum ezala na Almere ezala partout vraiment Rotterdam Roosendaal kobandana suka tina suka to pesi bino banso mbote pe matondi pena ya motema pona litoi na bino ya pete oyo botiango vraiment disponible pona oyoka ya biso radio lisanga vraiment spécial dédicace et que kimia bondeko bolingo bomoko lisanga pe bosolo ezalande na katikati na bamitema na biso tosalela monoko kakate tomatoi kakate kasi tosalela pe motema nde toko yoka loyembo oyo ya Junior Barry yazali d'origine sierra-léonaise si je me trompe pas abetaki loyembo kitoko yo ya reggae music on a fait concert naye ensemble ezalaki na Amsterdam Nord kuna na Baxlo Thermiplen c'était le samedi passé vraiment il a fait quelque chose de bien pe ayembaki loyembo kitoko lolenge tozali awa na Amsterdam nde aintitulaki nzembo naye Amsterdam. Yeah, it's like one love, you know. Real reggae music from Freetown to Amsterdam. Just for Ja people, Ja creation, and a real root rock reggae vibration. We coming up loud and clear. It's like all about say one love. I say that Konings blind, like a blind. Kayama we day, you see. Is the place Ram
lifeline, the place you for me. What you see, not the place. Righteousness I need. Go do your thing, I go do my thing. Amsterdam I love. One love Rastafari I say. Whoa, God bless Amsterdam. One love Rastafari I say. See me love Amsterdam. Whoa, whoa, whoa. One love Rastafari I say. You see, God bless Amsterdam. Whoa, one love Rastafari I say. Whoa, whoa, whoa. See me love Amsterdam. Whoa, whoa. Yeah, vous êtes bel et bien branchés sur les ondes de Meter di Salto depuis Damsko. Amsterdam, 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 la ville magique où tous les coups sont permis. Coffee shop, red light. Give thanks and praises. Yes, it's the place for dreadlocks youth who run them things. But you see, not the place. Liberty and freedom. Damn cream to the dam, cream to the dam. Rastafari, get to youth man, go rise up. Go do your thing, I go do my thing. Amsterdam, I love. One love Rastafari, I say. Oh, God bless Amsterdam. One love Rastafari, I say. See me love Amsterdam. Amsterdam. One love Rastafari, I say. Yeah. God bless Amsterdam. One love Rastafari, I say. Whoa, whoa, whoa. See me love. See Amsterdam. Whoa, whoa. Ouais, Amsterdam ezali lokola Ndika. Oki kolia Ndika na kati na ndako na ngo te fo buka ebongo lia Ndika. I and I we say that Amsterdam, big house one. Yeah. I and I we know that Amsterdam, big house one. Car français ya. I and I we say that Amsterdam, Yeah. big house one. Car ya. So it's I and I we know that Yeah. Amsterdam, big house one. Yeah. Bienvenue à Amsterdam où tous les coups sont permis. Yeah. Amsterdam, Amsterdam. Them know that God bless Amsterdam. The Kaya man go say that God love Amsterdam. The Kaya man them know that God bless Amsterdam. The Kaya man go say that God love Amsterdam. Jah Love Amsterdam, Jah Bless Amsterdam, c'était le Yembo Kitoko de notre frère, d'un pote à moi vraiment, qui s'appelle Junior Barry, vraiment ce qui veut de la musique, ce qui kiffe du reggae music, vraiment de la réalité urbaine en fait, hein. Vraiment aller sur YouTube et écrit Junior Barry, tu vas écouter ces belles morceaux, ces super bons morceaux d'Amsterdam, parce qu'Amsterdam c'est notre ville. Les ali placés au bisoto zali kofanda. Malgré on part de Congo, on part de Kisangani, on part de Kinshasa, Mbujimai, Lubumbashi, partout, mais nous on vit pour l'instant à Amsterdam. Donc et sika yozo fanda, nde sika bomo ina ezali, tout comme Roki Koku Fapé, qu'on continue à vivre en Amsterdam, vraiment spécial dédicace. Et nous allons écouter ceci. Bra! On sait qu'il y a la guerre au Congo, on essaie de danser en pleurant. Plus de 5 millions de vies qui sont parties. Nous on n'oubliera jamais, ouais. Tournons la page, on veut danser, ouais. Certaines naissent, les autres meurent. C'est ça la vie, Yeah. c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie, ma sœur. C'est ça la vie. Ouais. Des fois on sait ça bien. C'est ça la vie. C'est ça la vie, cousin. C'est ça mal. Ouais. C'est ça la vie. Après toutes ces peines,
KNC déchaîne, malgré toutes nos peines, on veut quand même danser, malgré nos galères, on va quand même danser, malgré il y a la guerre. On va danser, malgré il y a la souffrance, on va danser, malgré nos misères, on va danser, malgré on plaire nos frères, on va danser. Ouais, c'est ça la vie mon frère. Liva balamie, ouae, liva balamie, balina balina liva balamie, ouae, liva balamie, balina balina c'est ça la vie mon frère, c'est ça la vie, c'est ça la vie ma soeur. Ouais, c'est ça la vie frère. Des fois on sait ça bien, c'est ça la vie. Des fois on sait ça mal, c'est ça la vie. Sometimes I'm happy, sometimes I'm sad, sometimes I'm funny, sometimes I'm mad. But it never may be the girl on my side, but I still need her in my life. Do you know why? Cause I'm her toy and she's my joy. So no matter what, we must stay forever. She's my girl and I'm her boy. And after the pain, we still together. We say life is no easy. Aside the problems, let's party. So everybody, move your body, swing your body with somebody. Turn around and move it. Step the floor, come on and do it. Turn around and move it. Step the floor, come on and do it. Do it. Liva balamie, ouae, liva balamie, aninga baiba liva balamie, ouae, liva balamie, aninga baiba ouais. C'est ça la vie mon frère. J'étais handicap. C'est ça la vie. C'est ça la vie ma soeur. C'est ça la vie. Des fois on sait ça bien, c'est ça la vie. Des fois on sait ça mal, c'est ça la vie. Après toutes ces peines, KNC déchaîne, malgré toutes nos peines, on va quand même danser. Malgré nos galères, on va quand même danser. Malgré il y a la guerre, malgré il y a la souffrance. Vous êtes bel et bien branchés sur les ondes de Meter Di Salto depuis Damsko et la radio Lisanga, qui est bien sûr soutenue par la fondation Lisanga, qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas, négro. C'est ça la vie mon frère, c'est ça la vie, c'est ça la vie ma soeur, c'est ça la vie. Des fois on sait ça bien, c'est ça la vie. Des fois on sait ça mal, c'est ça la vie. Yeah. Très chers amis de la radio Lisanga, tozali toujours kokoba se kokoba na kati ya ndako, parce que tozana kati ya ndako. Ba oyo batanga école primaire na mboka Congo, bayebi histoire oyo na lingi koloba. Moto oyo to mwasi, aoui kopesa biso mwasi, la femme la plus lente du monde. Vraiment, vous avez un site nabiso ezali www.lisanga.nl. Donc, oya koza na yano. Ya kopesa vraiment téléphone nabiso ekozala disponible. Ce que kokoka kobengate oki kotindela biso mail hein, na www.lisanga.nl opesa yano na yo. Tozali koluka mwasi oyo atambolaka pete koleka basi nyonso ya mokili. Donc la femme la plus lente du monde. Opesa continent oya uta soit Amérique, soit Afrique, Asie, Europe, Océanie. Pe opesa kombo ya mwasi wana solo, dernier escapé akozanga te ko récompenser yo to radio Lisanga ekozanga te ko récompenser yo pardon. Bopé sabiso kombo ya femme la plus lente na mokili. Je veux dire ou pas?
bien qu'elle est folle. Elle doute de B2O, sans cesse elle check mon téléphone. C'est vrai j'ai plus de succès depuis une nouvelle école. Je me dis que je vais la têche, mais voilà qu'est-ce qu'elle est bonne. Alors je ferme les yeux, je plane, traverse nuages de fumée, seul dans ma fusée. Pour me faire craquer, elle est vraiment à droite. Personne n'y peut rien, même pas mon collage à droite. Elle me dit que je suis un salaud. Très chers amis de la radio Lisanga, vraiment moi Bolimbishi, parce que YouTube ezali kosala moi makambo nayango ezali kosala moi bizaleli nango vraiment de toko sala nyonso pona tolongaye parce que ezali motonde asalaki YouTube. Alors lokola YouTube esali mikaka tano biso toko mema bino pardon to biso nyonso toko mikotisa toko kende ko plonger na kati ya ebale ya makila nde o ezali ebale ya makila. De bataille à une zone de pillage, yeah. À un champ du bétail, yeah. Où beaucoup ont disparu sans détail, yeah. Comme de petits sans berger. Une rivière de sang, yeah. Les sols de nos parents, un endroit du désastre, la terre de nos ancêtres. Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, le roi d'Isaïr, Laurent Desiré Kabila. À l'est du RD Congo, le climat est tellement beau. À l'est du RD Congo, la forêt est tellement riche. Yoka Ebalea Makiladi. Mais à l'est du RD Congo, la terre est fertile. À l'est du RD Congo, ouais. La terre est devenue très fertile. Yoka, Kongola Matoi. Ce qui sert d'engrais, c'est le sang des Africains. Kongomani, et Bandeli. Ce qui sert d'engrais, yeah. C'est la chair de mes frères et sœurs. SD Malaika, Yoka, yeah. Où les hostilités poussent comme des champignons. Où les hostilités poussent comme des champignons, yeah. Où les hostilités poussent comme des champignons. Où n'importe quel vient foutre ses bordels, yeah. Où les hostilités poussent comme des champignons, Où les hostilités poussent comme des champignons, Où les hostilités poussent comme des champignons, Où n'importe quel vient foutre ses bordels. Kanambe, 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 Edgar Cordova. Kanambe, 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 Kanambe. On a servi de l'Holocauste, d'une révolution démagogique et fatale, la tragique démocratie des Louvetiens. Shit, on a été la proie des propagandes néfastes, des collabos souffrant la psychose des désastres et des guerres et des rafles opérés par la répression des tireurs de ficelles, shit. Mis à fait à sang, Congo vibrait de façon permanente, au cri de détresse. Vivant dans l'exaspération la plus totale, face à ces stress, l'alerte des mers maximale sur les qui-vivent, terre glacée d'angoisse et de plaire, dégéla, légèrement, les larmes amères, au quotidien drame, sillonne sous la ville de notre orage. L'horaire se range parmi les civils, oppressades, maussades, le ciel est sombre, la terreur plombe, l'atrocité fait les menaces, et les hostilités pour défaut encombrent les shit.
Des millions de vies s'effondrent comme un fantôme. La mort assomme, triste, et ces désastres qui nous rongent pour les vautours. La ville a servi d'aérodrome. Sinistré, cette réalité cauchemardesque se réalisa comme dans un songe. On a servi écoute ça, d'une révolution démagogique. spécial dédicace, peuple meurtri. C'est le dernier escapé du système depuis Damsco. Papa Simon Kimbangu, le prophète Nabiso. Patrice Meroulou, le père de l'indépendance. Oya biso nyonso poposo moindo. Non. Go back, 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 bug up. Yeah. Si. Et balé à Makila, spécial dédicace, papa Yesu Kitenge. Viens à Yoka, coller la petit na yo. À l'est du RD Congo. Et balé à Makila, papa. Mon pays transformé en rivière des sangs. Et balé à Makila, dit. À un champ de bataille. À une zone de pillage. Yeah. À un champ du bétail. Où beaucoup ont disparu sans détail. Bana bazanga batata kaka na ba mamati. Univers de sang. Et bala makila. La terre de nos parents. Et bala makila. Un endroit du désastre. Et bala makila. La terre de nos ancêtres. Fungola matayo yokadi. Everybody put your. Yeah. Spécial dédicace luxe. Hervé Kitenge. APC. Yeah. Wazabanga. Le roi des Aïe. À l'est du RD Congo. Le climat est tellement beau. Poso Pembe Yoka. À l'est du RD Congo. La forêt est tellement riche. Au capi et Zanambo Canabiso. Mais à l'est du RD Congo. La terre est fertile. Et Balé Makila dit. À l'est du RD Congo. La terre est devenue très fertile. Pour la bébé Bazo Kunda chaque jour. Ce qui sert d'un grain. C'est le sang des Congolais. Ce qui sert d'un grain. Yeah. C'est la chair de mes frères et sœurs. Écoute ça. Dieu. Où les hostilités poussent comme des champignons. Où les hostilités poussent comme des champignons. Où les hostilités poussent comme des champignons. Où n'importe quel vient foutre. Kanambe. Où les hostilités poussent comme des champignons. Où les hostilités poussent comme des champignons. Où les hostilités poussent comme des champignons. Où n'importe quel vient foutre ces bordels. Kanambe. Batouare. On a servi de d'une révolution démagogique et fatale. La tragique démocratie des Louvétiens n'agneau. Shit, on a été la proie des propagandes néfastes, des collabos souffrant la psychose des désastres et des guerres et des rafles. Opérés par la répression des tireurs de fils et de ficelles. Shit, mis à faire sang, Congo vibrait de façon permanente au cri de détresse. Vivant dans l'exaspération la plus totale, face à ce stress, l'alerte de mer maximale sur le qui-vive qui est glacé d'angoisse et de pleurs, de gela, légèrement, les larmes amères au quotidien, drame sur la menace de l'orage. L'horreur s'érange parmi les civils, oppressés atmosphère, le ciel est sombre, la terreur plombe, l'atrocité fait les menaces et les hostilités pour
L'amour des fois comme le shit. Des millions de vies s'effondrent comme un fantôme. La mort assomme, triste, et des désastres qui nous rongent pour les vautours. La ville a servi d'aérodrome. Sinistre, cette réalité, cauchemardesque se réalisa comme dans un songe. On a servi les accords le Colandoto. Spécial dédicace. C'est le dernier rescapé d'ici. Ouais. Depuis Damsko. Yoka. Papa Simon qui m'a goulé, prophète Nabiso. Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance. Oya biso nyonso ya poso moindo babebisa. Oya biso nyonso ya poso moindo bayiba yango. Oya biso nyonso ya poso moindo bango ba pebisa. Pe oya biso nyonso ya poso moindo balingi ba yiba yango. Solo ndeko balobara toujours que la parole biso toloba que la parole est un acte. Liloba ezali esuka kaka na monoko te, mais liloba ezali mosala. Oyo tozali koloba to oyo tokolobaka vraiment tomeka po tomeka kako tiango nde na katikati ya misala nde batu bamona bandima ete olobaki kasi osukaki kaka na maloba te mais osali. Nde biso tozali kosala, tozali koyemba pe ezali koyokana pe ezali komonana, tozali kobunda d'une manière ou d'une autre. Ba o ba kozala prêt pona kosimba munduki, vraiment ngana ko permettre basimba munduki. Ba oyo bakomaka lokola vraiment spécial dédicace Alex Kalunga, mbote 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 mingi papa. Esika yo zali toyokaki yo kaka osukaki na maloba te, kasi okamataki maloba na yo otiaki yango likolo ya papier pe bato batangi yango. Ndeko na ngai pona nini ozali ko sala ngai bongo to boye. Wana ezalaki buku ya Alex. Nde tozali ko espérer parce que nayebi ke vienanga yemo yeba na otanga sukombo na ete ça sert à rien to présenter parce que boyebi nayebi pe ke via komaka. Nayebi ke via za mutu ya ba science moko ya likolo, vie amatara likolo. Nayebi ke inshallah tamsu yazo préparer des films. Boze la tamsu livre, tamsu yazo préparer film. Tamsu bino bozo la film, mais tamsu yazo koma na kati likolo ya libanga parce que libanga moko boeza na Congo mutu moko te atikolo monango. Mais na sabiso ke libanga moko boeza na Congo, mais libanga nana mutu akoma te. Mutu akoma likolo libanga neza ka Kimbangu. À part Kimbangu mutu moko te amona, mais rescapé amona. Tonga na moni me vieille moko akoma ki likolo libanga, mais ayeba ki te ke azokoma likolo libanga mezaki likolo libanga wana. Nde bandeko pardon ya radio kitoko ya Lisanga tokomi kopusa na pembeni na suka ya programme na biso ya poko alelo. Vraiment il nous reste que 5 minutes pour to panzana, mais avant to panzana nalingaki toyoka lisusu loyembo oyo dernier escapé akobete la bino en live boyebi nzembo wana ezali titre nango ke mutu ebeti mabaku to mutu ezali ko pela moto na sens ke bandoto ya mabe mboka ezopela bandeko bazokufa bana bazolala nzala biso tozolia tozotonda awa bana bazolala nzala ba mama bazo violer bango mais bandeko na biso bazalika akuna e bango ebobele zali poshi na yende etonda atonga bandako na étranger olia kotonga na kati na mboka na biso. Vraiment bandeko ya radio Lisanga na tondi pe totondi bino otondi ba oyo nyonso batiaki litoi na bango ya pete pona kolanda radio Lisanga. Vraiment topesi bino mbote nde moyen to sala eloko wana ezali te, mais tozana Lix awa na robenga Lix parce qu'il y a la champion na benga champion na freestyle Lix
azali champion na freestyle donc tokoluka n'importe quel instrumental pona ngai na Lix tokoka ko sepelisa bino na tango oyo ya suka. Nalamuka kina kati ya butu pena yebisi biso tolamuka na kati ya butu tozela su tongo te tolobaki soki tolingi tobokisa Congo ezala lobi te kasi ezala lelo te kasi ezala nde sikoyo yoka mongongo ya mwana oyo aye bakanisaki nga na kokufa batumbolaki deja mabulu po bakunda rescapé kasi nakotaki na libulu na bino nezalaki nzoto molimo na ngai etikala jamais kokota na kati ya libulu talanga lelo na situki talanga lelo na elamba ya pembe kokanganga te okoki kokanganga te naza na sula bibembe kokanganga te tala Yesu asekwaki na ye na molimo nazali koya lokola nazali kopumba yoka sula bibembe yoka ebembe azali koyebisa yo nakokende na nga po mokili oyo ezali yanga te kasi mokelo nakokende yebaki yo okokanisaka nga soko salinga mabe lelo nga na kei bakozipa nga kasi babutu na yo nga na kotungisa yo chaque jour okolala lisusu te uta mokolo yo kokende yoka mwana mongongo azalaka kolela mwana mama Elize yenga bakala ndi azali koyemba mama Elize yenga bakala botanga azalaki na 14 ans papa sundolanga na mama papa akenda na ye akanisaki mwana oyo azali nani bamususu bazali na bavide na kati ya bomoi na bango bazali komanke ba mama na bango po bazali musika bakanga bango miso na matoi bayeba ya mama te kasi yebaki mama basombaka ye te mama azali kaka moko na kati ya bomoi na yo mama na ngalo bao ya yo eza ya yo ya moninga eza ya moninga kobosana te ndeko kobosana te lukaye ndeko nazali koyemba na molimo nazali kosala freestyle oyo koyela nga na makanisi to na molimo na koyembela yo mama loba ya yo eza ya yo ya moninga eza ya moninga moto ndeko wako sa yo te lukaye ata na se ya mabele landa ye ata azali na kati ya makolo ata na mapata namonaki banyau bayaki po balokanga batindelaki nga na nyau awa na ngomba oyo Amsterdam na bazalaki bato basetransformaki na banyau namonaki makile ezali kotanga makile ezali kosopana tala mwana oyo azali kolela lokola mwana etike mpapa te mama te na kati ya mboka mopaya kasi baninga na bakamarade bakoma te bandeko na nga baza kotonga nga na nsima mokongo na nga epai na liboso na nga basekisaka nga solo bakamarade lelo nga na bwaki bango musika na ndimi na kufanga moko lokola Yesu na ikulusu piga tozali sekokoba here time mia high near mina